bâtissons la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Bandeko balandi tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino parce que likambo eza ya contrat tosigna pamba te toloba que moto atrahir moninga te. Tokutani pona makambo oyo ezali koningisa ville ya Kinshasa, eza makambo ya Kingabwa. Likambo ya Kingabwa, likambo ya mabele oyo ba mama balonaka biloko oyo bandeko misusu babimike bango nde bakolo mabele wana nde dossier ezali koningisa Kinshasa. Yango muke muke tozali kozongela kango na différents invités. Toyambaki mutu boye, toyambi mususu, toyambi mususu, toyambi mususu. Lelo ndenge bokomona toza lelo ebele na bandeko ebele pamba te eza musala. Pona nini makambo ya Kingabwa ekosala pasi? Mutu muyibi moko ayibata na matadima yo kuna deke bakangie, surtout mwana mwasi bakobenga ye mama Kingabwa. Ayiba kuna na Siforko bakobenga ye mama Kingabwa. Me mabele ya Kingabwa malembe bakoteka kabisika babu batangisa kabana na bango ba classe pour que babimisa bango miyibi malamu. Yango tolobi tokotika yango te tina suka. Mokolo mwalelo bandeko na ngai tokoyamba un député national azape avocat ezali bongo maître Toussaint Alonga o azali élu ya Moamba oyo ezana limité na kati parce que Kingabwa eza quartier moko ya limité. Mbote honorable. Mbote ndeko Eliezer. Oza malamu? Kimia ezali. Oza lesi. Kimia eza makasi. Nazanga moko te tozali na Papa Léon ndenge tosalaka émission ya babola biso mibale. Papa Léon Mbote. Ndeko Eliezer Mbote pe maître Toussaint bonjour. Bonjour Papa Molière. Namoni pe oyeyo mon côté. Oza na bato ebele baza na sima na yo. Ba mama alléluia. Amen. Alléluia ba mama. Amen. Namoni bato wana nyonso baza na sima na yo pana eloko etali ke mabele na bango. Yango wana ndeko Eliezer yo nde oza bomene débat. Papa Toussaint ibisa biso nanu likambo nini na mabele ya ba mama maraîchère. Voilà, avant nazongi pana ye parce que ngana linga injustice te nakati ya ba maman ba papa pe bazali. Ba papa Mbode. Voilà, to bandi ezali ndenge to mesana parce que ezali kamwa contrat to signa maître Alonga likambo ya dossier ya mabele ya site ya Ngwele ba pesa kombo ya mutu. Lelo ezali na actualité. Est-ce que tokoti koyeba nini yango ezali koleka na site wana? Oyo azali koloba ye mokolo site. Yo na présenté yo na double qualité. Oza député, oza avocat. Avocat ya ba mama ya. Pas seulement avocat ya ba mama, mais oza avocat mais nangonga oyo na dossier oyo, oza pe avocat ya ba mama maraîchère. Est-ce que tokoti koyeba situation pesa biso na nous synthèse ya likamwango ezandenge nini avant que tout na yo mitu? Na remercier yo mingi. Mais na kozala très précis. Na malobo na kobanda koloba ba mama maraîchère nyonso na kati ya site ya Kingabwa ba se constituant na fédération syndicale. Fédération wana eza pona ko protéger ba intérêt na bango. Na kati na fédération wana baza na statut na bango, baza pe na autorisation bazwa et pas na autorité municipale. Na mbula nini?
depuis à l'époque depuis 2001, à l'époque il y a gouverneur Christophe Mozungu Azwa arrêté numéro SC 043 BGV SPDR 2001 le 25 mai 2001. Arrêté yo bazwaki yango pona ko protéger ba site nyonso ya Kinshasa. Parmi ba site ya protection eza site ya Kingabwa peza na kati. Parce que na lingi opinion yeba ke site ya Kingabwa, site ya Ndili, comme ba site nyonso tout eza sous protection ya autorité ya ville ya Kinshasa. Site ya Kingabwa tango ancien gouverneur Christophe Muzungu azwaki arrêté yo ezalaki pona ko sécuriser. Et na époque wana pona ko sécuriser ngo malamu ayaki kopesa autorisation na ba mama maraîchère ba exploiter yango pona intérêt ya intérêt agricole. Et ça le maki ndenge nini na souci ya ko protéger site oyo ba mama ba se constituaki na kati ya syndicat bazui autorisation comme je l'ai dit tout à l'heure là ba bandi ko exploiter site oyo. Première expérimentation nango ba mama ozo mona bango baza sima na ngai bazalaki recruter na PAM, programme alimentaire mondial. PAM a recruté bango pona ko expérimenter makambo etali agricole, makambo etali kolo na loso. Et ça a été parti comme ça. Ti lelo. Exploitation na bango eza pona intérêt à l'État congolais. Parce que l'État mona que site ya lolengo wana au regard na proximité nango na mai, au regard na situation géographique nango et koyi kozala site oyo batonga te. Il fallait pas exploiter yango na ba activité agricole. Comme ba mama ezalaki mosala na bango pona ko occuper bango et permettre bango ba sala face na balea ya vie ba kotaki na mosala oyo. Et na lingi na porter précision na opinion ya Kinshasa ke bandunda ebele tozolia mokolo na mokolo e utaka kuna na Kingabwa. Bamba mama boko. À vous mettre. Ezala bandunda bitekuteku. Ezala matembele. Ezala loso e utaka kuna. Tala genre ya activité wana eza ko réduire sensiblement pauvreté o eza lito gouvernement azo sala eloko ami balé eza ko réduire chômage po ba mama ya boy na âge ya boy olia fana na ndako akoti na kata ba activité makambo etali désordre même ba jeunes gens ebele batangi classe na mbongo ndunda ebele ba sisi université na mbongo ndunda ba mama bazo contribuer na ko faciliter l'état congolais et si ka l'état ko kite l'activité na bango eza ko ya ko couvrir ba insuffisance à l'état. Mais curieusement citoyen moko congolais abimi alobi ke ye aza propriétaire na site wana et puis aza na droit awanga moto na lobi yango te. C'est le ministre qui gère la terre. Ministre aza ko gérer mabele na landi e lobby mokolo ya lobby vendredi na 21h. Alobi ke moto wana aza na 5 arrêtés, na chaque arrêté aza na 100 hectares. Ce qui représente au moins 500 hectares. Donc Kingabwa mobile. C'est-à-dire avant na koma na conclusion wana na lingi na tanga bibeko. Mais nous mettre mais à comme propriétaire il y a tata na ya tike la kaye to maman na enda tike la kaye. À vous mettre. Merci. Avant de mettre à répondre, ngana lingina bakisa mo muke ndeboyeka tokendaka. Pona nini atuni mutuna wana? Pona mutu azala mokolo mabele songolo, il faut azala soit somba yango. To tata na ya atikela ye banfumu ndenge banfumu bazala ki atika mabele yende chef coutumier. Yende ngaliema. Yende ngaliema atika mabele soki ndenge nini. Ndeto lingi toyeba.
papa wana akoma mokolo mabele wana ndenge nini? Oui maître, c'est très important question wana. Tout est parti na arrêté ministériel. Arrêté moko azwaki depuis 1991. Na arrêté wana aye koloba ke ye arrêté wana et attribué à ye dimension wana totangi 500 hectares. Mais na kokoma na conclusion yo lobi ke 500 hectares réseau représenté Kingawa Mobimba. Mais avant na lobango, il faut natanga mibeko ya mboka na biso à ce qui concerne makambo etali mabele. Nde na kokoma na conclusion wana. À partir arrêté e bozomona arrêté yo monsieur Mokonzo akei kokuta na juge ya tribunal de grande instance ya Kinshasa Matete. Aibisi juge que naza bénéficiaire et arrêté. On les a pour reconnaître un droit na dimension autant. Les juges devant ma pièce oyo. Juge a confirmé. Na lingi na analyser jugement parce que toza na tribunal. Awa eza esika to ko critiquer jugement. Na audience ya le 26. Nga naza avocat ba maman maraîchère. Toyaki na tièche opposition sous le numéro 29 340. Toza na tièche opposition. Non. Sous le numéro 27 228. Contre nani? Contre monsieur Mokonzo. Parce que, à titre de rappel, monsieur Mokonzo a joué jugement par défaut contre Gérard Moulumba. Jugement par défaut, l'ingolo bake. Afundi moto bafunda ki azalaki te akimi te akoyi pe kozala empêché défaut ezalaki moto ya akimi te amonani te voilà jugement par défaut lingelo ba moto amonani te juge akutika azaka liboso ya moto moko azui décision na ye par défaut mais nalingi na rappeler aussi que jugement wana bakendeki kosignifie yango na une adresse inconnue ezaki adresse ya Mulumba te. Et tant que basali ba méthode wana nde baye ko kenda monsieur Mokonzo azui ba inspecteur judiciaire ya parquet à Matete ba accompagner mais ce qui est curieux au lieu zalaka accompagner na ba police azalaki accompagner na ba PEM azalaki accompagner na ba militaire ya auditorat azalaki pe accompagner na autre ba élément ya forces armées ya République démocratique du Congo. Or, biso toyebi ke soki bazui réquisition ndenge wana basengaka mingi concours ya police. Mais mixage entre police na ba élément ya auditorat na les autres éléments ya forces armées, c'est ce qui laisse planer les doutes. Implication na bato oyo qui n'ont rien à voir avec le jugement à Mokonzo. Et lokonayo okomi komema ba bataillon na ba peloton ya ba soda loko les ayayote. Alors que, en termes ya mibeko na biso, monsieur Mokonzo ne peut pas utiliser armée. On a même infraction. A même pas militaire va commettre ba acte contraire na loi. En ce qui concerne makambo etali mabele soki déguerpissement, to réquisition, tribunal a se recours à la police comme d'habitude. Mais à quel niveau implication il y a auditorat dans les autres éléments armés, en tout cas, c'est une question que nous devons nous poser. Amemi bango pour nani d'après yo maître. Amemi bango, je constate que nakati na site ya Kingabwa, il y a les policiers, il y a les PEM, il y a les éléments ya police militaire, il y a également les éléments des autres éléments ya forces armées ya mboka na biso. Songi.com maître. Bao wana ba sinzili ou bien ba généraux, ba ministre, ba colonel, ba conseiller, il y a ba konzi, ya ba ministre, ba tuana, oya libanda ou bien ba baza ko kengela ka sécurité ya lopango oyo Mokonzo tata na yatikela kae. Nalingi na porter précision moko détail. En ce qui concerne la sécurité ya ba bien. Ils ont un service de sécurité civile au benga bango. Deux, on s'adresser à la police nationale, bah déléguer officiellement police pour un service. Mais lorsqu'il y a implication, il y a armée, il y a république, en tout cas ça devient extrêmement dangereux. Voilà là où il y a les grandes questions fondamentales.
na qualité na ngai comme député Eli à Mwamba et Sengi Natuna. Et à cette question-là, nous avons préparé, comme député national Eli à Mwamba, question d'actualité, to déposer en gros, adressé à ministre. Donc, le ministre va interpeller dans le niveau parlement. Bien sûr que oui. Mais ça se passe pas membre parlement, par exemple, dans ma pango. Nalingi bozwa elogoyo question d'actualité oyo to adresser na ministre toza na série ya question to benga ministre ya affaires foncières à répondre biso. Nous continuons à croire que toza na un état de droit. Que vous soyez député, que vous soyez ministre, que vous soyez général, que vous soyez officier, police ou bien militaire, nous sommes tous régis par la loi. Ce qui est loi exacte, nous tombons dans ce qu'on appelle la rébellion. Il appartient à l'autorité. Chacun à ce qui le concerne, a un niveau de compétence pour agir. Laisser citation à Kingabwa dans l'incertitude, cela ne profite ni au gouvernement, ni à la population. Et si l'incertitude est qu'on continue à planer à Kingabwa, je ne sais pas à qui serait le bénéficiaire na confusion. Mais Maître Toussaint Alonga, député national, nana lingi nazongela eloko au papa Léon Utaki Kotuna. Il y a présence, même analyse il y a présence il y a militaire nani. Mais est-ce que les militaires ont une cause à la tête que bisika wana lokolo moni ba militaire, ba policier bazawana lokola kanko kolo ba finyango makasi balingi basala kan côté kuna lokolo les appels frontières. Je ne pense pas parce que ce que ça ko sala camp militaire ça ne peut être qu'une décision officielle. Décision officielle au niveau du gouvernement. Et non pas ce sont une présence de manière sporadique, il y a des militaires isolés dans des coins. Opérer. Oui. Les Tigana continuent un peu dans le raisonnement, na risque de se perdre. Mais c'est Mokonzo n'a arrêté à juge jugement, à s'installer, accompagner les moines. Pour le moment, nous ne nous limitons qu'à un constat. Pour constater que dans le terrain, il y a les éléments, il y a armée. Il y a forces armées de la République démocratique du Congo. Police, il faut bien faire la différence, maître. Ouais. Mingi kuna tozomo les ande ba soda oya mapinga. Voilà. Et ça la police té. Kuna tozo constater présence ya ba soda. Or les militaires sont faits pour la guerre et non pas pour sécuriser les maisons. Les militaires ont une vocation extériste, vocation ya bitumba. À ce qui concerne la sécurité des biens des personnes, ils ont vocation ya police nationale. Présence ya police na militaire. Ngai lokola député, je me pose la question, nani a pesi ordre, ba PEM, na ba militaire, va se retrouver dans un site où ils ont appartenu à un citoyen privé qui est M. Mokonzo, qui a donné l'ordre. Mais c'est pourquoi moi c'était Naisikawana, na ba nyamu quand même na banquette to sali baza ko cité kombo ya Mokonzi moko eza général oyo ba lobi yende apesaki commandant oyo ba PEM, apesaki bango mukanda. Pendant que bazala sur place Tokyo banga kotanga bakombo ya bakonzoyo baza kosala baza na sima ba makambo wana eza information na pesio maître. Bon, c'est une information na ko vérifier à un niveau na ngai. Mais comme avocat Nayebi général Nyembo très bien. C'est un homme extrêmement sérieux. Je le connais. Je connais comment il pose des actes. Nazo émettre doute. Parce que confusion est ali. Puisque le général Nyembo est cité, information, il est un homme sérieux. Je crois que son lundi sur émission, jour où il y a lundi ou mardi, il n'hésitera pas à agir. Il toque comme maman ma boko. Mais place wana maître honorable. Ngana zoka lokola biloko moko ezobeta ngana moto. Ezaneti Molière avant diao. Bayoka kake ezana cameraman moko akosalaka mobulu alati jaquette ya Molière, banda Molière avandaki oloba teke aza complice. Akokende parce que c'est l'honneur ya mutuana. Boni boni okoloba que soki ezayete.
ayoki kaka mampinga na ye ya secteur oyo ye bazali kuna des mois et des mois bayaki lobi te bayaki pe semaine passée te baza kuna des mois et des mois bamama oyo na Kingabwa même ndenge tozo filmer bango boye bamisusu bazobanga ke bakoya kokotelanga ke tomonaki likolo ya insécurité bana Kingabwa bamoni passe bazonyokwama na bapolisier wana na bamilitaire wana batondi kuna lokola na bitumba na yebi te soki bayebisaki bango ke bana Kingabwa balingi basala rébellion boni ozoloba ke ekozala ayebi te alors que bana na ye nde baza na Kingabwa bana nani ndeko eleze bana général Nyembo ndengolo na remercier bino pour la question mais nalingi boyeba ke armée za corps moko hiérarchisé ouais. Au-delà de l'autorité chef d'état-major, ils ont une structure rebelle jusqu'au commandant auditorat, ainsi de suite. Et puis dans un corps, on va bien y avoir un corps, et ça n'a pas de brebis galaises, bazalaga. C'est-à-dire les gens mato imangbongi baboya koyoka bakenda ko poser ba acte en violation à mibeko basanga kate lokola nani. Bon, même dans une famille, il y a toujours des tétis. Bon, Mokonzo, Aza parmi les citoyens égarés. En tout cas, c'est un égaré aux yeux de la loi. C'est pourquoi je vous annonce d'ores et déjà que tu déposé citation directe pour faux usage de faux dans le tribunal de paix à Matete. Et qu'on les gagne les 14. Contre M. Mokonzo. Voilà citation directe. Maman, citation directe n'a bien un donc c'est vrai que na Corona et qu'on peut qu'on moins indiscipliné bazanga raté. Mais je crois que comme nous sommes un État qui se dit l'état de droit, le général Nyembo, ce qui a une mission, et que selon l'information que bazo tanga kombo nae pour son honneur, pour l'honneur na fonction nae, pour l'honneur de la République, il doit agir. Il faut agir. Il doit protéger l'honneur nae, il doit protéger la République, il doit protéger également fonction nae. Il ne peut pas laisser ba brebis égaré, inutilement. Cette information-là, je crois que comme député national, nous allons mener les démarches auprès du général Nyembo pour que c'est un juriste, c'est un homme intelligent, je le connais, je l'ai côtoyé plusieurs fois. Il a un raisonnement orthodoxe. Je ne pense pas que son Kutaninaye, il hésitera de venir secours dans ma maman à Kingabwa. Donc les erreurs, na monika ka maître na monika ka ozoli na ka komone la ministre oyo ya biso buinga ya ndaki biso ozoli na ka komone la puisque ya za civil. Bon ni nous a interpellé pe ba conseiller ya général justifier ba yebisa biso ndenge nini ba soda na ye bazali sur le terrain en train de terroriser ba maman maraîchère. Je crois que Nalandi ministre très bien. Banda Komela premier ministre. Awa Nalingina interpellé premier ministre Matata Pogno. Moi député national élu de Mwamba. Et il y a un mandat direct na peuple ya Mwamba. Monsieur le premier ministre. Nayebi que vous vous battez pour que Makambozo na lima na mboka oyo. Nayebi que oza ko employer ba effort rebelle pour que secteur par secteur ordre et quota. Yondo za chef ya gouvernement. Awa tozo constaté ministre affaires foncières a dénoncé implication ya ba militaire. A dénoncé implication ya ba policier. Ministre ya intérieur aza sous autorité na yo. Vice-premier ministre ya défense aza sous autorité na yo. Justice. Ministre ya justice aza sous autorité na yo. Nga naza une expérience. Na yebi ministre de la justice, chaque fois qu'il y a une affaire qui est claire, cette dame n'hésite pas d'agir. Je crois que le ministre des Affaires foncières a commis la premier ministre lettre, a commis la ministre de la justice lettre. Tozo senga na premier ministre soka zolanda biso
à partir ya semaine tozobanda bamama oyo baza des milliers oyo baza nsima na ngai plus de 7000 mama oyo bazosouffrir na babrimade ya bapolicier na baintimidation na kobeta masasi na baenlèvement de tout genre souffrance ekomi na niveau moko ke soki premier ministre na qualité na yo koagir te bokoregrete makambo ekoleka na kingabwa comme yo oza premier ministre ya république charge ya gestion quotidienne ya gouvernement eza na maboko na yo vous devez interpeller baministre na yo ministre intérieur a retiré bapolicier baza kuna ministre ya défense a retiré basoldat baza kuna bapemo baza kuna ba retiré bango parce que j'ai lu même un communiqué armé ba interdire implication ya ba militaire na makambo etali mabele. Je crois que rôle na premier ministre eza pona ba maman oyo baza oyo caméra zo ba maman tala âge na bango tala âge ya ba maman 70 ans 60 ans 80 ans premier ministre soko ko protéger ba maman ote okozala premier ministre pona banani oza premier ministre parce que bato oyo sengo kamba bazali mais bato bazo kufa ebele bakufi ba jeune ebele bakimi badako ba jeune ebele bazo enlevé ba jeune ebele baza brimé nuit et jour na makambo etali kingabwa insécurité totale. C'est une situation inacceptable tokoki ko comprendre ce que salemi na province mais na gouverne na Kinshasa là où il y a les centres des institutions c'est extrêmement grave. Sinon ce qui va agir à tante nous allons nous poser la question quel est le sens du gouvernement. Voilà. Maître Toussaint Alonga, bien sûr, anticiper à Mutuna on a lingati na tunayo parce que tant on a une question orale na yo ozo kende ko taper sur la tête. Il y a Robert Mbwinga oyo a osé pour dénoncer papa Mukonzo azana droit te place na ye azana prison. Et puis après si ba mikanda avant da pambate. Au lieu d'interpeller ta ministre de la justice te o alingi peut-être ko agir te pona mutu wana ko ka samba ou interpeller te. Au lieu d'interpeller vice-premier ministre chargé à défense oyo mukolo ba soda baza sur place ba ko sala ka bisala sala parce que masa se ko beta kuna olie bakendata kanya bayonga balingi kokende te bazo kobeta kama masasi na kingabwa lokola bitumbeza kuna alors que kuna ka bilanga nde ezali olia biloko na biso alors ou interpeller yete oui na ndenge tokende kaka abaton mama alobia mama boko maréchal alobia bakomi kobota na bandunda na bango bakomi olia bandunda ba mama ja voilà olie ou interpeller wana ou interpeller yete olobi likambu awa parce que nalingi tolalisa bato pongi te olobi likambu a général Nyemboke aza mutu yebi malamu aza mutu aza bien aza juriste boni na connaissance na bino wana ndenge omonaka ye mpona badossier mosusu okokaki komona ye te mpona dossier ya bamilitaire oyo bakonyokolaka bandeko na kingabwa de deux honorable oke koporte plainte oza avocat na bango esika babomela bango ne bisika ozongi donc pyromane azo jouer na sapeur pompier na ndenge nini jugement oyo ya juge wana mona place d'abord azo loi en considération te parce que mokonzi aza na bokonzi kaka oyo mibeko epesi ye l'autorité na de l'autorité que la loi lui confère loi elobi ke kote kama bele ya dimension boité ya jugement wana apesi papa Mokonzo raison et puis arrêtant wana falsifié bakoma au lieu ya 1 bakoma i na ebite soki bakoma iyo alors ya commission ngo 100 hectares nde place ozongi pour que bosamba assurance nini ozana ngo ya ke lelo banzuzi oyo ya matete parce que bazana biloko ebele na oyo etali makambo ba mapango ka bango wana yambala oyo bakolata quand même lunette ya bien oyo komona ke arrêté za falsifié papa wana selon mibeko ya mboka oyo ngai akoti kozala na
500 hectares te parce que nazo banga bamona ka bulldozer papa mokonzo ayena bulldozer babuki banda ko nyonso akingabwa parce que zabilanga naye nalingi d'abord nini etindi ozonga kuna d'abord nalingi na banda eloko ya liboso otuni ngai pourquoi na interpellé kaka ministre Mbwinga olobi pe même que na omonela ye pourquoi nazo interpellé ministre de la justice te pourquoi tozo interpellé ministre de la défense te pourquoi tozo interpellé ministre de l'intérieur te mais nalingo ye babwe na droit administratif la compétence est d'attribution toza na domaine ya mabele compétence oyo eza reconnu na mibeko na biso eza pour relever na ministre Mbwinga parce que le nez ya problème eza mabele c'est le problème mabele nde sali que police eya militaire baya bato wana ils ne peuvent venir que on appuie ya ministre Mbwinga mais les interpeller en premier plan eza possibilité. C'est pourquoi to bengi ministre na parlement na question d'actualité ministre ya kolobela biso devant toutes les représentations nationales. Ministre ya yebisa biso et devant la nation situation ya confusion o eza na kati ya Kingabwa. Quand le ministre akoya koloba na parlement, nous sommes un parlement élu. Je crois que le parlement tokosuka na ba j'ai à ping-pong, nous allons au-delà, il y a des responsabilités comme des députés nationaux. C'est pourquoi Tobengi. Et nous allons continuer la démarche à ce qui concerne le ministre de la Justice, Tokomonae, à ce qui concerne le ministre de la Défense, Tokomonae, à ce qui concerne le ministre de l'Intérieur, Tokomonae. Les ministres sont ministres parce que la population, mais c'est qui va gérer Bazali. Ce qui est population Bazate, ça c'est un ministre Ezali T. Je crois que ce sont des grands responsables et chacun a ce qui les concerne. Je ne pense pas que le gouvernement a intérêt à quel est le salé Manamakambo Kingabwa, batika en silence. Sinon, vous avez un silence coupable. L'histoire les jugera un jour. L'histoire va rappeler Bango que pendant les maillots, au cours de la séquence de l'histoire, tel a été ministre. Il a été rien. Tel a été ministre de la Justice, tel a été ministre de la Défense. Voici ce qui s'est passé. Voici comment l'attitude a affiché. Je crois que Baza est grand responsable. Chacun, ce qui le concerne, a tiré la couverture pour que plus que jamais, les mésaventures à Kingabwa aient continué. Voilà, tu as interpellé le ministre des Affaires foncières parce que les attributions. Donc, confusion que vous avez. Deuxième question. Tozongi toujours na tribunal Yamatete. Là encore, je renvoie à la loi. Pour ce Kingabwa est un ressort à Matete, tu vas créer tribunal Mosoute, tu vas créer un juge Mosoute. Mais je rappelle que le jugement est un jugement par défaut. C'est-à-dire que contradicteur à Zalakite. Cette fois-ci, Mokonzo sera en face à ma contradicteur. D'abord, le jugement est par défaut. Wana. Papa Mokonzo a quelque funda, je koko mulumba na qualité nini. Yende mama bilanga ou bien quelque funda, yoko funda kaka ne to zaboy. On a appelé ça qui réponse. Et c'est héritage à papa nae. Voilà. Je crois que ngana avocat Mokonzo te. J'ai suivi ma confrère Nangami Balé na télévision Boyamba Ibango qui sont les avocats à Mokonzo. Je crois que dans cette CPC, nous avons rendez-vous le 14 octobre, le tribunal de paix à Matete. La citation directe. La citation directe. Mokonzo. Je crois que l'argument va réservé en haut. Les avocats ne plaident pas à la télévision, tu plaideras devant les juges. Il faut compris que tu as sur télévision. Ils allaient tribunal. Mais maître Toussaint, quand même. Mais au Katinga, il y a un mot très important. Kalinga, il y a un Mibeko na mboka na biso na article 183. J'étais très heureux na loki ministre lobi atangaki yango. Mais ministre akota ipena na bozindo te. Mibeko lobi boye so okiti na se. Balobi makambo etali mabele ba bloc de terre na une ville urbaine. Aucun ministre a kozwa arrêté et dépasser 50 hectares et koyo salimate. Aucun. Eza mibeko. Mais comme allez-y comprendre Mokonzo Bapesi est arrêté, il y a 500 hectares. Banzouzi pe Bapesi est raison que Yende Mokolo Mabele. Mais là, il faut examiner de très près. Est-ce que Batouana va produire qui va arrêter, non, c'est pas le juge.
Je ne pense pas. Qu'est-ce qui se passe, maître, pardon, puisque oui. Qu'est-ce qui se passe quand fondation, donc base, ezali, Mabé, et que on va obtenir un jugement na likolo? Est-ce que ils ont cassé directement le jugement? Conclusion nango yango. Je vais en arriver là. Conclusion zanini. Fondement ya droit ya mokonzo eza arrêté ministériel. Or après examen na ba service compétent, balobi que cet arrêté est inexistant, c'est-à-dire les raté. C'est pourquoi le ministre a remarqué que eza faux et usage de faux. Puisque l'arrêté n'existe pas, le jugement qui se repose sur un arrêté frauduleux, c'est à tort que le juge a prononcé qui, sans avoir un autre son de cloche que arrêté ou aneza le kuta. Maintenant que tous hommes même la juge, les différents écrits, il y a ministre des Affaires foncières, les différentes démarches, il y a ministre des Affaires foncières, n'a pas écrit à service compétent qui est arrêté à Mokonzo et ça faux. Puisque le droit n'est pas se reposer dans l'arrêté, conséquence nango, les juges vont balayer d'un revers de la main jugement yo ya Mokonzo. Et je vous promets, au moins qu'il y ait d'autres raisons ou ça là dilatoire. Mais si nous allons plaider, quels que soient les juges devant Bisso, devant les évidences, n'a au ministre à lobby, aucun juge, je dis bien aucun, à quoi sont passés nango. Bon. Les juges ne feront que constater que Mokonzo, c'est un fraudeur, Mokonzo, c'est un faussaire, Mokonzo a trompé la vigilance et la juge en introduisant les faux éléments, alors que face à la contradiction, et qu'on révélait que l'élément Mokonzo est ma bé. Juge à quoi négatif, jugement. Voilà. Je vous le promets, les jours où nous allons plaider, Tokoben Gabino. N'a précisé qu'il y a des actions civiles et pénales. Pour accompagner Bisso, et là j'en profite pour louer l'effort Nabino. Même si quelquefois c'est mal compris par les autres. Et les efforts que vous faites ne peuvent être mal compris que par les faussaires. Les gens sérieux qui tiennent la réputation qui veulent voir les choses progresser ne peuvent que vous soutenir. Voilà. Maître, en tant que, excuse-moi Eliezer, en tant que à partir du moment que Bango Bazan inspection générale qui peuvent se saisir directement sur Bayoki, Sangoyandengoyo, Batouana Nyonso, Nye, je crois que le procureur général de la République, Yendaza maître et action publique. C'est lui le patron de l'action publique, dans la République. Il peut être saisi soit dans la plainte à moto, comme par une information dans le journal, même par la télévision. Je crois que les différentes émissions, c'est à la fois une interpellation. Je ne pense pas que Bazanye. Je suis convaincu, dans plusieurs cas, même dans écrit à journal, procureur de la République, a Fongola même un dossier. Je crois que. Il se saisit d'office. Oui, il a ce pouvoir-là. Il y en a pas si que le journal est commis, le procureur général a vu le journal, a vu information. A Fongola un dossier, information judiciaire, même une enquête pour information sur ce qui est vrai. Je ne sais pas s'il y a un dossier qui est déjà ouvert. Mais puisqu'on insiste, je crois que Bagolanda Bisso, ce sont des grands responsables. Ils ne manqueront pas au nom de la grande responsabilité. Comme maître et action publique, je ne pense pas que le silence n'angambonae et la œuvre utile. Je crois qu'ils vont agir. Bakeba, na silence, il y a le procureur général de la République, l'eau douce et profonde. Dès que les autres bandes qui ne veulent faire émission à Bisso, oui, ndé yango na linga gina ibisé que lingi déjà to chité ndenge balobaka to lingi to suki sa émission mais nazana kamwa mutu na ezo zongela kanga na mutu yango moni nazaki ko insister tango zo loba na lingi na kata yo jugement ya papa Mokonzo azwa kango par défaut eza ko lobake parti mususu à se présenter te ndé banzuzi ba condamné oyo ayaki te. On a dit en tant qu'expert, en tant qu'avocat. Nzuzi aza devant neti otozanango. Azana mibeko parce que Nzuzi azali ko tablé na ba fait sur base ya ba loi otozanango. Azu document
bien que bao bafundani mutu mususu azate. Mais document oyo arrêté ya likambo ezali ko violer mibeko ya mboka oyo ngai. Donc nzuzi a condamné kaka mutu pona ko pesa mutu oyo raison bien que ayena ba document ezali ko violer ou bien il y a aussi une autre possibilité à okata likambo. Merci pour na motuno oyo. Souvent tango bato bakenda na tribunal parce que ce qui n'a tout je vais compléter. Papa Mukonzo selon jugement naye azongi na jugement il y a 5 parcelles. Parcelle moko 100 hectares. Nde lupango wa papa Mukonzo. Siko azana ngo 5. Nzuzi a pesi raison na jugement l'appui yake ozana mapangu na yo 5. Siko lupangu na yo moko ezana 100 hectares. En violation ya loi ya mboka oyangai. Nde nazoloba. Donc jugement par défaut na bino ekipakate ata ko ba document ngweza ya lokuta ata ko mutu abimi kemo lokola na fundi bon ba oba kenaki maponomi tozwa nanu na je vais illustrer ça na maponomi andeka jamba candidat mususu oyo azalaki na présidentielle ayeka parce que Joseph Kabila se présenté te ba PC mboka parce que mususu se présenté te na lingi na porter précision 100 hectares na chaque arrêté eza juge te mota lobby mais lobby na landa ministre ezande mokonzo na chaque arrêté abakisi 0 au nombre à 5 arrêtés bimi lokola 500 hectares. C'est mokonzo, ce n'est pas léger. Arrêté aux anangwao. Ce que tu as arrêté eza falsifié. Justement. Arrêté falsifié. Mais banzouzi ya matete balobi que papa Mokonzo aza propriétaire il y a 5 parcelles moko 100 hectares. Oui, yango na lina lo baboye. Que juge tango ye liboso na ye. Moto ye ko solliciter arbitrage ya juge. Toza na matière civile ayaka na ba mikanda. Juge azaka devant mikanda na yo. Atangi amoni peut-être azana rôle moko passif akita na ministère à vérifier te. A se trouver devant mikanda na yo. Les juges atangi mikanda wana ba parti mingi yo bakenda na tribunal ba induisa ka pe juge nere. C'est pourquoi un bon jugement il fait à la contradictoire. Yo lobby ngana lobby na choc ya ba idée wana nde juge akoyiko se faire une idée de quoi il s'agit exactement. Lokola oyo tokene en tierce opposition. Aya koloba. Biso pe biso to loba. Kitoko. Lokola voilà, ça s'appelle kitoko. Lokola oyo tokenda na citation directe. Mokonzo aye na avocat na ba mama maraîchère pe ba ye na ba avocat na bango. Avocat na bango nani? Avocat na bango yo maître de salon. C'est à ce moment-là que la possibilité à juge à se tromper même à 50%. Maître, tu as chuté, avant de conclure, tu as SMS mingi. Ministre Ndé Akamataka a signé un arrêté. Et nous, le ministre P. Kamata a annulé arrêté. Est-ce que c'est faisable Nakaya Mokonji? Cela pouvait être faisable que ceux qui arrêtent ils ont réellement arrêté, ils ont répertorié dans l'archive. Mais le ministre a dit que cet arrêté n'existe pas. De néa, rien ne peut sortir. Tous en a 0. On a 0 comme un. C'est-à-dire arrêté ils ont arrêté quand on a moutou ya mokonzo. Na bato ba ondimelaï. Mais na mission ya l'État, na service ya ministre ya affaires foncières, cet arrêté n'existe pas. Et ça, on a moutou à Mokonzo. Il y a un autre qui est le 14. Toi, il y a un juge pénal qui arrêté ou arrêté na moutou à Mokonzo. Mais na miso ya ba konzi na biso na ba service compétent arrêté zate. Donc il n'y a pas moyen que le ministre a arrêté Mosusu à Longola wana. Moyen zate. Il ne peut le faire que ceux qui arrêté Zalaki a annulé. Mais comme arrêté n'existe pas, le combat aujourd'hui est ça. Tokenda devant ba juge, tozwa condamnation ya mokonzo. C'est pourquoi c'est ici ba mésaventure ya lolenge ya boyezo senga implication ya bakonzi. Ce qui l'état ko fanda kimia eza ko introduire
cas d'école moko extrêmement dangereux. Et l'État a devant une grande montagne de puissance. L'État a un acte qui même déferlement de la population et qui même trouble dans la communauté Kingabwa. Et l'État garde silence. En tout cas, je me réserve de qualifier ça, mais seulement si le silence nous conduit jusqu'à atteindre le niveau où des dégâts comme graves et que la population a ses périté à réagir. Je crois que chaque ministre dans le domaine a tenir responsable devant le peuple congolais et devant l'histoire. Maître Toussaint Alonga, honorable député, tokomi na suka ya émission na biso ya mokolo malelo. Nazali na zopesa Nagaki est-ce obosani eloko moko oyo kaki koloba, je te poser ba question mingi puisque elengi ya poser question ya ba mama oyo baza ko boto la bango. Possibilité ya liloba ya suka eso ki obosanaki eloko moko ya koloba par rapport ya dossier oyo okoti koloba. Pe ndatuni yo pesa nanu monsieur Mokonzo opesa un message opesa pe bato yo mutu makasi bazolinga ko continuer kotonga na bilanga ya ba mama oyebisi bango nini lokola ministre apesa ki message maître en tant que avocat ya ba mama otindi Mokonzo message nini et la population à deux niveaux. Oui. Premier niveau, le premier ministre de la République, Monsieur le Président de la République, vous avez prêté serment constitutionnel de protéger les lois de la République et de protéger les citoyens congolais. En réalité, le premier défenseur des droits des citoyens est le président de la République. Je viens ici au nom du serment constitutionnel au Salaki que la situation est le Kanana Kingabwa, puisque le silence a pris un temps et le silence est devenu une entreprise à l'égard de bato bazana pouvoir de vouloir par rapport à la responsabilité na bango bazo agir. Monsieur le Président de la République, il y a lieu de faire quelque chose. Na ba instruction na yo auprès des services compétents pour que plus que jamais s'arrête barbarie aux Salema na Kingabwa. Le militaire qui tue à bout portant, on tire n'importe comment et n'importe quand. Ba balo aneza ko somba manambongo ya ba contribuable et ko yiko za la tirer que na ba raison moko valable. Présence et militaire et policier, implication quelquefois à un certain niveau dans l'autorité judiciaire, il y a lieu de vous impliquer pour que maman ou baza si manangai 50 ans, 60 ans, 80 ans, 90 ans, ils ne vivent que na misala na bango ya maboko ou s'impliquer. Monsieur le Premier ministre, vous êtes Premier ministre parce que maman ou bazali. Situation les Ghana Kingabwa. Il y a eu des émissions et des émissions. Il y a eu des lettres et des lettres. Vous avez écrit un individu comme Mokonzo n'a aucun droit de défier l'institution de la République. Et si Congolais ont constaté que Mokonzo fait défi dans l'institution de la République, nous cessons d'être une République. L'État est venu pour qu'il agisse. C'est pourquoi par ces micros, il y a Molière, Nandeko Eliezer, Tosengi audience et pas nayo, monsieur le Premier ministre, Oyambaba Mama. Et si vous avez l'État, na ministre affaires foncières, ça va le colo saraki na lingwala. Tosengi nayo kitana tere wana ya Kingabwa. Et biso ba eli ya mwamba toza prêt ya ko accompagner yo. Présence na yo, osuka kana ba birote, osuka na émission te. Kita na terre to mona yo biso ba eli ya mwamba to accompagner yo o constater yo moko. Et ça je souhaite que le Premier ministre Salango pour à ce qui concerne le dernier volet na lingi na ebisa monsieur Mokonzo et ceux qui les accompagnent que République eza bien ya biso nyonso. Jamais République comme eloko ya Mokonzo. Jamais Mokonzo a défié la population à Kingabwa.
totangi mibe kolobi na biso ke pona yo etali ville urbaine ministre akoki kozwa arrêté te ko dépasser 50 hectares ekoki kosalema te. Mais ici 500 hectares c'est une violation de la loi. La loi est violée. Et là comme monsieur sengi toyeba 500 hectares soki tozwi carte géographique ya Kingabwa fait de Mokonzo directement propriétaire ya Kingabwa Mobimba. Est-ce que c'est normal un homme na 3e siècle, 21e siècle à se présenter propriétaire na Kingabwa Mobimba? Si oui, nous allons tirer les conséquences. Sinon, c'est le moment que vous soutenir la population. Merci beaucoup, merci maître Nasepeli Mingi en train de s'impliquer. Nandenge peut s'impliquer. Nango c'est quand même population bazolanda biso que tozali sujet na ba menace ebele. Ba menace ezouta et pas ya ba konzi. Ata oya zolingolo ba kombo te tozali sujet ya ba menace ebele concernant problème ya ba mama na mabele na bango ba mama maraîchère toza ko bundela. Comment voulez-vous comprendre que un individu ozali kolata omoni basapato ya mama papo ya bata o bazoloba makambo eleki ngai du jour au lendemain kaka kama papier oyibi ko falsifier au coma propriétaire terrien il y a 500 hectares dio mutu moko oyo tata na atikeli yo te oyo mama na atikeli yo te oyo gagné yango na Sonal te o gagné yango na PMI te toye komona ndeko elezere omoni mukanda oyo ministre apesaki biso monsieur Mokonzo oyo aza koteka epa ya association ya ba pharmacien 50 hectares à 8 millions de dollars américains 8 milliards oyo eza kokima l'État yo mutu oye kaka ndenge wana olobi mabele eza ngai logiquement je ne devais pas n'apprendre parti mais ça me dépasse yanga likambo na lobi kaka wana problème à sécurité ba sécuriser biso concernant ba masasi ba biloko za ko beta maître alobi awa ayebi général Niembo bien mais nga pe na yebi très bien kaka nazo okata na miso bato nyonso to senga audience asa mokonzi pe ya biso te ye pe azo sécuriser biso te to kotuna so akondima asenga pe autorisation et pas ba konzi wana ke ayamba biso bana ba expliquer biso nanu insécurité oyo ba militaire na ye baza kotia na ba site wana eza ndenge nini pona ngande que les erreurs conclusion na ngaya naona tuna inga motuna na lobini na linga motuna puisque naibi personnellement le général Niembo naibi aza un grand juriste ako linga ka moi lokola ba cité ye ayebisa biso makambo ezoleka est-ce que eza normal te à moins que ezala secret d'état wana ekomi likambo mosusu. Merci bandeko balandi na banzi to sukisi awa parce que biloko elengi eumela mingi te dossier za dossier ya Kingabwa o bazotala biso na Jimel mais loko na koloba soki ezana batu ya pete koboma eza ba biso Molière nenga za na garde te atambola ye moko nga ndenge na za boyi na za na garde te et puis lupango na vanda keza même pas na portail okoya okotier olingi grosse comme moko za na chambre eza koloba nini. Je me demande en quoi nous devenons un danger pour ce pays parce que nalobaka toujours omoni bayaya oyo ya gouvernement oyo ligne bim tangu bakobima bakoyeba valeur na biso jour bakozwa lupangu na yo na bana na yo kobenga ka biso oyo wana nde tokozala batu malamu mais a olingo bimisa mutu pepo lokola bolobaka na obimisa pema munduki wana to pesa yo pona obimisaka biso pema ou bien pona okende ba Burundi bango bazokota na Congo na biso awo kende ko boma bango kunati toti kaka ba mama oyo na bana na bango bakufa po yo yo panga papa na yo na mama na yo po yo siko komo toka boindeni telefone wana ozobenga nani umwite pale na lobi boye toko telemela dossier et puis j'annonce ndenge honorable à lobi wana ki avant toya awa
tozwaki déjà rendez-vous ya ke tokokita na ministre na Kingabwa. Tokokita kuna badepute bakozala bien ke depute alobika ke sota mosusu bino bovandaka na bandaku ere moko olobi ke wana komi corrompi boyebi nini oyo tosibisaka te comme pression mpo ndenge tozala boye koyoka ke lobi babeti masasi tolobelaka bapolisier tolobelaka bamilitaire mais soki batindi ye eza ordre mais désordre sikoyo ka ndenge tozolobela bino wana dossier ya Kingabwa tokosepela ngai na kobeta maboko mokolo na komona ba mama bazongi na kinya ba militaire balongwe parce que dans musala bino bopesa biso na bandi awa tosali ce qui est essentiel ndenge tozolobela Kingabwa tokolobela terrain ya Lemba oyo ekei parce que ndenge nazali koinsiste etikali ka baloti stade des martyrs palais du peuple un jour peut-être palais de la nation. On a le bagalère nyonso ndeko Elise azaka ndenge na otumoli ngai. Na tumboli olisuna. Na tundi pe DG oyo ya Fikine. Oyo Monsieur Mokopolo. Fikine. Obandi oteka. Toko kite pa na yo yebisa biso likamwana soleza solo pe soleza lokuta. Voilà. Ezandengo ana biso tokobatela ekolo na biso parce que c'est un droit constitutionnel. Bandako ezalaki 80% na Gombe ya l'État. Lelo bandako ya l'État ezaboni. Ba ministère ebele ezofutela. Merci, tokutani lisusu. Et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la. Ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la. Ta la 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 la.